eloko moninga eza ya ngai so moninga asali eloko abie tobeteli ye maboko soki moninga asali eloko abie tosoutenir ye soki mabe na ye ezali na oya koloba ngo na miso ya bato te soki moninga nga asali eloko moko mabe oye kopiblie to koloba mabele na miso ya bato ekomi kifiti kijalousie oza na besoin ya évolution. Alors ndeko na yo moko ya fo tozwaka baexemple ya ndeko na moko apala ata aza moyibi ata aza liboma oprotege ye okuta ndeko no bazobeta ye na nzela oyo bobotami ne même famille oye nano koti bokóma na pale oke kotuna nde oke kokondane na pale propre ndeko no bayaka kokondane na miso ya bato te soki okomi oya kokondane ndeko no na miso ya bato ekomi kijalousie pire. Donc mingi bazalaki baartiste te baya wenge bafana bakotisi kijali loko balibere mwa mpe mwa nefiske po akende aussi mingi mpe bakomi désespéré filme bazozwa ye te soki asali bongo bakolia te nadiembele na nsima sere nanga oyo aza na makambo orke na valeur no moko okokende kaka bandeko nono yebiseki notala kaka bona bonga na okoka te chatanga ata mo eloko moke nazwaka soki aza moto ya conscience alobata na bavaleur na mosala oyo yaya aza nango akozwa yo soki mpe bazwi yo te zela ta nzambe obe changer idéologie ya José mais vie mpe eza mpe kaka na poto te ata na kini okoki ovivre vie na o eza kaka na poto te yaya bato mingi toza wana poto balelaka babiso bino ayebaki faye na vana nga na omoni tovandaka na kini rêve naezalake no poto eza rose eza barêve ya makambo oyo biso toyebaki te. Pardon José princesse ozomartele plus kolobaka vie eza kaka na poto te soki ozalaki na kini moto moko ayoyebi soki vie ezalaki kaka na poto te olinga ondima te c'est parce que oyo kovivre réalité wana omoni bato mpo bacomprendre ke vie eza kaka na poto te ifo ye moko aya ovivre ozomartele eloko wana makasi bato bakokanisi eloko okomi na zuwa tika baya bavivre ke vie eza na kaka na poto omona lokolo okomi ne oui bato bamosusu balobaki okomi désespéré yango okomi oloba bongo c'est pas ça nakomi désespéré te bébé en fait réalité iluse oui aya omoni ntango ozoba vie eza kaka na poto te oza na raison mais 50% ya réussite mpe eza na poto era elo mosusu je comprends kozala na Congo okozala patron lelo lobi otikali okomi pauvre oui esili mais awa na poto okozala na 0 cas mais ozolobi bien moi soki mpe toloba babiloko esalaka biso stress tomesanaka na vie moko bona kini ya liberté ya kosala oyo olingi mais awa sikoyo eza autrement mondele nde moto aodirige yo aotya na nzela lokola biso toza nano na mentalité ya baafricain ya kikongole oyo tokoli nango ozomonake baotyanga na kaka ezaka ndenge mona neti eza na kini mwana moko baseraki na ndako azomonaki no neti baoniokola ye eza mpona badiscipline na bato na opesa moto conseil yaka na opoto tambe francis dolia kafu te nga na boyi na nga po en fait na boyi na nga poto te poto mpe eza na bavantage nango oya omoni poto eza na bavantage nango na boyi te naza nanga egri te naza egri te ke naokela bato jalousie non sauf kake toopesa eza sujet na toodébattre toopesa na biso kaka bato conseil en fait soki place ozali so omoni ke tu trouves mieux reste là où tu es d'accord il faut pas envier d'accord parce que poto nde eza boye biso mpe kala tobanda kokasaka so oye poto lolobo ko mamona mbongo or que c'est pas ça tobanda kokanzia mosusu mobali amelinga poto na matama poto soki naza mama bien or que oye mpe bokuti mpe yo moko lisusu obati okomi na bastress po koma ozala heureuse okomi na kolelalela tu vois tout ça là eza ke on oloba ke partout ozali moi je dirais que poto eza école de formation poto eyebi koforme fozala mpe na mental eza école de formation na bakongo tovivra na baignorance fozala mpe na mental ya kosurmonte papa te mama te yo moko devant les épreuves pardon na bacritique nyonso nasala ye
star na biso mboka ngande na yebie de ma part aussi na sengi pardon na ba critique nyonso na sala ye na nzela ba commentaire na nzela ba TikTok na nzela ba Facebook na nzela ba YouTube bisika nyonso o na leka lokuta mabete o na loba mabe pona ye na tsako lola alibisa ngai Nzamba limbisa ngai mama Belvo yebinga te mais je demande pardon na nyonso to ça na sala ki ya mabe na njia kofinga yo na ba réseaux sociaux na loba mabe na kritika na loba o nyonso mwena se justifie ezate mais nzamba za témoin na sengi pardon na sincérité nzambe wana vraiment alimbisa ngai yo pozwa place na motema na yo olimbisa ngai j'espère que okolandaka émission oyo ata lelo ata lobi ata na pokwa je demande pardon nzambe vraiment alimbisa ngai nayebisaki nzambe alimbisa ngai namonaki yango eza babiloko moko barankini moto okota eza nango na importance te ezomemela biso baimplicité na ville rencontre peut-être mosu na nzela kofinga nazokanga mpe lipamboli na nga peta na nzela kofinga wana nayebi te nini ekoki koyela nga lobi nango na nsima moto ayebi ngai te moto amona ngai te moto ayebi vi na ngai te me nga na commentaire nazoswa ata ya kofinga ye nzambe wana vraiment alimbisa nga mama Belvie je demande pardon obanda lelo nazwi décision na kotikalaka lisusu koloba mabe mpona yo te na kotikalaka soki kofinga yo te nayebi ke bato mosusu baoloba aza bakook te po biso eza bongo soki moto alobi vingu te bakomi kofinga yo oza bakook te oza famille libota azokosela wi nayebi bato mosusu baofinga bato mosusu baoloba bongo me ngai nalobi na sincérité ya motema na nga je suis abakook nafingaka ye na air nyonso na ba TikTok na ba Facebook na ba nyonso na salaka na fingaka mais lelo conscience na ngai ezongaki à partir à le 29 namonaki ke moto ngo na fingaka masala eloko na sepeli na gangi na sepeli en tout cas nazalaki rempli nazongaki na joie c'est pour cela kobanda jour wana conscience na ngai ezongaki na baki nzamba alimbisa nzambo ya kelanga na kela mutu te nakela mutu te conscience nange ezongaki nzambe nga nasala mutu te napesa mutu susu de ngai te aza star na biso ya mboka nga nde nayebi ye de ma part aussi nasengi pardon na bakritike nyonso nasala ye na nzela bacommentaire na nzela batiktok na nzela bafacebook na nzela bayoutube bisika nyonso oyo naleka lokuta mabe te ngana bino toyoka nakolongwa te toyoka na bino osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki norme na Belvie apesaki yo mbongo olokotela babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza batikala okabela nga ta difrana te bino moko na bino moko eza pasi asala bino tayo mbongo olobaki norme na Belvie apesaki yo mbongo olokotela babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza natikala okabela nga ta difrana te aussi pour génération CD, ministre major solo soit ce que tableau à la Belgique, Karine Yamato, Chobi, soka na tableau. Boyoka na binomoko boyoka binomoko makambu, mwana mobalo ya solo, ngana bino toyoka, nakolongwa te, toyoka na bino. osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki norme na Belvie apesaki yo mbongo olokotela babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza natikala okabela nga ta difrana te bino moko na bino moko bomoni eza pasi Belvie yango asala bino nini po boya kokosele makambo modele oyo mwana nazoloba
obimisa makambo ngo a tokweka kolobela ngo parce que makambo na bino nde bosala kana tokweka kolobela ngo mpona opesa ngo plaire po toyebi nde bovandaka soki na kasavubu soki na wakanda soki wakanda wapi moko ezali kake bobete tumbi bino nyonso Quand on a un peu par rapport à quoi, il y a un chrétien, il y a un ngunza. Vous comprenez? Il y a un popola, il y a un combo, traper la rouge, il y a un soumé, non, on ne jamais de comme la combat, maintenant ça va monter. Toi, là où on demande de basumba, on a réputation, mais si nous mettons ça dans le ça va être un cambo, pas ça même un mongo, et ça m'a n'a plus de bosso, paye à souka, bougenganga, bougouim ça n'a pas costa makambo. Ezambana beli bosope ya suka amusana ngai olamba oyo natangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné un contrat ebele grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça je voyage pour ça si vous avez un problème na moto vous avez un compte à rendre vous se rendre compte na bino ndenge na bino pour kabona mutu nenga kimia te kaboni pena mutu nenga kimia potiki pa vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu sala chaîne na asama amuna ndenge na yi ya gabia lobango potika mutu fa na kimia ya mo place bo mutu moko kaka zanga ka tipo na kobikisa mutu toi la fille qui m'appelait si otango bokenda kosala bongo bino bozo penser pena ke nzamba lola akotika bino bosala bevi mabe poke na lifelo okeba ezambana liboso mpe ya suka naosala mosala na ngai olamba oyo natangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné un contrat ebele grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça. Si vous avez si vous avez un problème dans mon tour, vous avez un compte à rendre, vous se rendre compte na bino na bino. Pour kabona mutu na nenga kimia te kaboni pena mutu na nenga kimia potiki pa vivre na ndenge na ya gabia lobango déjà awa mutu sala chaîne na asama amuna ndenge na yi ya gabia lobango potika mutu fa na kimia ya mo place ba bo mutu moko kaka zanga ka tipo na kobikisa mutu complexe muninga bokenane kinga kati bino bozwi mbongo na kinga kati mama batu mama Olive Lembe apesa bino mbongo mwasi ya batu apesa bino mbongo bosorganize alakisa bino bozala basi bozwa mbongo na kinga kati bolie na mibali ya bana mike yango bazobengela patrona mokitani lelo même mama Olive Lembe Kabila soki azotala belvi abitala ngai yeyo na mayele ya kotourne mbongo ngai yeyo me bino nyonso bosala mbongo bandoki bozoloka miliki ezobima bosala. Et voilà, mbote na balandi nyonso TV où tu veux pas de la star congolaise autrement dit Maman Lopango na Canada. Moi c'est Abato. Non, je parle tout seul. Moi c'est Abato ya mon sage et singe bla tata Lopango na Canada. Voilà. Boyo ki bino moko bino ba mafingologe obo finginga banda lobi. Mutu lokola Rosny kitenge. Rosny kitenge. Ozana no elongi mabe obi koza elongi mabe nga no yo chaka mama na yo na bandeko na yo nga no luka musika te nga kana bino kaka nga kaka na bino kaka nga na bino kaka vous comprenez nga na bino kaka nga no luka na nga musika te soko chaka photo ya ndeko na yo to ya dessin na kozwa yo nga na ozwa bino boyoki bakoplo epuis ndeko na nga oti kopesa nga conseil ya mwasi oza mikolo. Ça c'est direct ou enregistré? Enregistré. Tu veux dire quelque chose? Non. Avec tes fans? Tes fans te cherchent, hein? Non, il n'y a personne qui me cherche. Je ne suis pas là, désolé, je n'ai pas parlé. Ok. Donc voilà. Ota le loko aboye, ota non le loko aboye vraiment.
ayepa yo finga nga zana la kisabino bato na zui tala bino bosaka na nge bino bosaka na nge bino boyebanga malamu te eloko aboye bozela bandeko tata oyo mwana mobali okombo na ye Rosny Titenge yaya oyo kofinga nga tana omutuno awa nazwi te ke ona change o mutu te o mutu na yo kabaka ta na mutu oyo tala elongi na yo Kitenge kombo no vrai kombo na Kitenge Rosny tala ndeko na yo Salim Kitenge tala mino tala elongi ya ndeko no nga na osukisa bino tala elongi ya ndeko na yo tala o mosusu o Diprino soki Diprono tala bafami na bino oma bafami na bino omoni fami na yo tala etamboli tala bisika bozalaka tala bisika bino bozalaka yo na fami na yo yo ya kofinga nga papa ale oza elongi mabe papa ale akolinga yo te bosakana nga te tala ndeko no mino ekatana lokola fiyo asalaka epa ya sila tala ndeko no tala bacommentaire tala eloko oyo aza motu lokola patexte ke oyo motu monene motu kasi nini efandeli ya velo siège ya velo motu monene ondire siège ya bana na babebe na voiture tala elongi mabe nyama ondire motu balongoli na bauti olongoli na morgue yo tonaki te motu ozoya kofinga Hardy Jessica Hardy kala mingi te na ozwa yo lelo dans 24 heures na ozwa yo okopana oyemba mafinga no lelo dans 24 heures nazozwa no même oyo abanda ofinga abanda soki mokonini yango nayaki kozwa yo d'accord Kitenge mwishinda yo mwishinda oyo tufina onyama mutu munene kwa patex mwishinda Kitenge sana oyo zira nazo yo kutesina Brigitte Manolo omoni banini na titre na yo eza mabe ma sœur aboma mwasi na été elle est morte d'un cancer sala émission na yo mais arrête de blesser le cœur d'un homme oyo azalaka déjà na pasi et puis en quoi il est un grand je suis Belleville Kandi mais il est libre ya kosala oyo ye alingi pe bisika alingi yo na ebisho bo yo Brigitte Manolo oyo écoute-moi bien yo kanga bien yo kuto na ozoka la mingi te aza libre kosala esika ya alingi pour te dire pour information na yo omoni mwasi ale akufa na cancer te akufa papa ale abanda azwa déjà mwasi moko boye awa na poto na Canada na numéro ya mwasi wana na nini ya mwasi wana alobi alingi susu ale te parce que ayebaki te ke ale akokai koboma mwasi na ye mpo makambo ebimaka na famille yo Brigitte Manolo oyo tufi no nyama yo oyebaki te ke bato bafamille ya mwasi ya papa ale balobaki ziano na luka ona voilà Brigitte Manolo nazwi yo déjà ofandaka na Berlin Berlin ezaka wapi na Allemagne ti conseil na yo eza mbala liboso oza moto abakuka soki omonaki ke oza penya moto pembe ya famille bota il fallait normalement obanda kokende koluka papa ale comprendre kende koluka papa ale pekisa ye abanda kofinga Belleville te na bajeton nga nayaka kosala mosala nango nabenga bino te je préfère na rester avec deux personnes ke nasala bavideo naya bino botondisela nga bacommentaire ozobala ngai il faut kotika moto asi akufeli mama akufeli mwasi ntango famille ya papa ale ya mwasi ya papa ale mama wana kufa soi-disant na cancer oyokaki te ke famille na ye babimisa elle n'est pas morte en cancer elle était maltraitée par son mari la famille de la dame là tu parles de moi hein? Non, je parle des comédiens là, de chez nous là. La femme était maltraitée par son mari parce que son mari avait trouvé déjà une copine ici au Canada. La femme, la dame à question qui est au Canada là, elle a 4 enfants. Elle a divorcé.
azobengana nde mwasi mobali ne na ndako mpo bango akende kobala papa ale eloko nini ozwa kotia otia elongi lokola ni ozaka na berle Brigitte Manolo eza mbano asuka kende kopekisa ale mabana atika kobwakela nani jeto aza libre kokende bisika aza ata na libala ezaka bongo na libala ezakaki so libala esimbi te bokabwani so libala esimbi te bokabwani soki esimbi mobali akei mwasi mpe akei ocomprendre yo Brigitte Manolo oya otie makolo otie journal mobimba ntango famille ya papa ya le mwasi ya papa ale wakufa wana ntango basalaka desordre otiaki masoko na yo wapi yo Brigitte Manolo oyokaka te oyoka te oyoka ndenge famille bazaki famille ezalaki na matanga kote mosusu ale mpe soki ezalaki belvi te yo ozoloba nini yo na yo kofingo pamba na bimisi foto na yo ntango famille wana bazalaki dispersé deux fois deux parties plutôt yo Brigitte Manolo ozalaki wapi famille balobi ke moto alie mobali mwana na bango ya mwasi eza ale mabana soki ezalaki belvi te omonaki to omonaki te bazalaki na matanga deux parties deux côtés ale azalaki na bato na ye ya théâtre surtout soutenu azalaki soutenu par Belvi Kandi et puis famille ya mwasi bazalaki na ngambo na bango otiaki masoko na wapi na miso keba na yo obimiselo bafoto no na famille na yo omoni ati tenge ndenge bimi na leki na ye na leki na ya mwasi na ndeko na mobali alors yo keba koya kosalelanga journal ate ale abande kozwa makango aza na awa na Canada femme mariée ana bana 4 na komboni na adresse na ye na mobali na mobali ne moto abenga ngai soki nalobaka yango te soki natielaka ale kamera te baotiela kutu mobutu akufa bandakala baotiele kamera bavoice ya mama Denise awa ebimi ke o papa alalaki bien te ana moke kuna zizi moke ebimi batie yango omona bato balobaki soki ezalaki kengamu nalobaki olingo lobaki no tosa mokonzi ya mboka tosa aza quand même première dame yo Brigitte Manolo tout fino nyama ebembe no kufa ta okufa. Ça fait longtemps qu'ils ont servi ça. Oh, ça fait comme 20 minutes hein. Mais oui, c'est ça, j'ai dit quand on vient servir comme ça, il faut directement manger parce que c'est encore chaud. Tu vois maintenant? Directement. Ben oui. C'est pas un camion de poubelle, ça. Mais non, il faut manger parce que c'est chaud, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Maintenant, c'est froid, tu peux pas les boire. Le café, normalement, c'est la dernière chose. Ben oui. Donc, Brigitte Manolo, tona papa ale, zonga lisuna ba vidéo ya papa ale. Tango mwasi na famille personnel akufaki. Famille ya mwasi ne ba ki koloba nini na nini na liboso na bato. Famille ya mwasi ne ba ki ni papa ale mutabomisi parce que papa ale akomaki na ba engagement mosusu na Canada. Et puis mwasi ale alingaka bomela libala bomeli mwasi ne disons aza awa na Montréal. So lingina bimisa te yaka liso na ba demande yaka liso na ba commentaire ne belé wana yo moni azaka na souci matange kabana kana de côté yo Brigitte Manolo yo zaki wapchaki masoko no wapi ochaki miso no wapi po yo kapo mona nazongi solo su ba video yango o famille babaki ba bundana ale même na hôpital papa ale akanga ebembe babaki olela ngona famille ya mwasi be place moko bo papa ale alobi kifa balela ngo epa na ye ozaka wapi tango yazo fingisa Belvi ozomona te Belvi Kandi soka lokenda kena muto aza libre na lobaka ngo toujours neti ngana tato tosali 15 ou 20 ou 30 so to moite to komi na place moko ki to kabwana na biso mabe ya kufa na souci tonga pe na kufa na souci to kabwana na biso ngai ononyo koma na hospitality est-ce ndeko na za bandeko ne bayaka ka batali bakei eza selo bango kutimi na bango ba mindele bezaka bongo ngai nde nonyo kwa mane nazo lala omoni mbeto nanga na lalelaka un mois et demi déjà Brigitte Manolo keba papa ale moto abomisa mwasi wana cancer ezaki nango moke faye no mama basala
basoigne yango mais souci ya komona ke mobali azokipe lisu te mobali akomi kofinga ye akomi okanga ale na bamessage ya mwasi oyo aza na Canada tala tala natieli bino affaire mikuwa boyoki to boyoki te affaire mikuwa oyo bakosela Belleville makolo poussière ye kaka Belleville lele tondimaki bongo Belleville alalaka na babobo na bamanani na baale yango na baserge nga na ndimaki ka bongo so omoni ke nga na okosa kotia masoko na yo lisu te na kiti ozwa telefone na yo bia ordinateur na yo obanda okommente sino te noya na famille na yo noya na photo na yo oza na Berlin Manolo Brigitte wana Berlin d'accord on dit ardi plutôt ardi soki nani yo pe na oya na 24 yo obima ba message na bino mafinga na mizo tema mulai tango zo finga ngaso na bimisi mama no na fingi e komi ko nga na finga ka bato nga zongeli mafinga surtout ko bimisa bino na ba kati ya ba soi disant ba compte bo ba faux compte je suis FBI voilà pourquoi na bimisa na bébé abotami lelo na 2 jours na tcheye tango yo finga ngelongi mabe nzoto mabe mais musu na leki mwasi na musu na leki mama no musu na leki oyo moko omoi naza na oyo yango nde esaka valeur ya mwasi oboti bana sengi na kati ya libala me osouffrir okoma lele mobala akoma pendola deux fois oza l'aise te fin du mois ofutaka mbongo me nga afuti na mbongo te nafutaka te donc différence ya biso na bino eleki ngana nde natiaka caméra na lobi yo oza obligé oza obligé faut yo tia caméra il faut tia téléphone obanda okoma te mafinga na bino yango mafinga na bino nakoma passeport canadien mafinga na bino nakoma mama lopango na Canada donc vedi ki ata bofingi esangi eloko te na olia na omela sono bina langwa na lango sono bina somba bière na tia na saki na bandomela na omela nanga mais ça c'est yo oleki awa il faut commenter nazongisi ya bino lisusu tango bakoselaki Belleville asali aliera mikoa si boyoki ti bolobi nini mpo nango alors Brigitte Manolo ke bano mbala suka namona yo lisusu toyoka lisusu toyoka Génération CD, 1914, ah bon? Ça va sonner. Dès que ça finit, ça fait pim, 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 pim. Ouais. Elle sait. C'est elle-même qui a mis ça. Tu veux que j'enlève? osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki no mama Belleville apesaki yo mbongo olokotela babiloko andisa masoko no na kiti yoka ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza natikala okabilanga ata 10 francs na ye te bino moko na bino mo bomoni eza pasi Belleville yango asala bino nini po boya kokosele makambo modele oyo mwana na zolo bobimisaka makambo yango oyo toboyaka kolobela yango parceke bamakambo na bino nde bosalaka toboyaka kolobela yango mpona kopesa yango plaire voilà po toyebi nde bovandaka na soki na kasavubu soki na wakanda soki wakanda wapi moko ezali kake bobete tumbi bino nyonso luka na yo kosa makambo na komoni par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na ngunza
Vous comprenez? N'a pas pour la ngana combo, trapper la rouge, il est caca soumé, non, qu'on ça jamais les caméras comme un ça va monter. Toi, là où on demande des basumba, on a réputation, mais si nous mettons ça, on ça va dans ma cambo, bah, ça va dans mon et ça va dans le bosso, paye à souka. Voilà, à quel sibino. Beaucoup ça va dans le ça va cambo. Et ça va dans le bosso, paye à souka. Voilà, à quel sibino, hein, les abakolona. Comme ça, on a eu un lamba, où il a tangué dans la classe. Et puis, grâce à Dieu, on a gagné un contrat et délai. Grâce à ça. Voyage. Et puis, je voyage pour ça. Voilà. Je voyage pour ça. Je voyage pour ça. Si vous avez un problème, vous avez un compte à rendre, vous se rendre compte que vous avez un bino. Vraiment. Yangoana. Ale mabana. Soko lingi okoma no pas Jérémie. En même temps, eloko epi anga kanda. En même temps, ale ozolia mbongo ya ki coordonné. Ya cordon. Ozo continue ko lia mbongo epa ya Belleville ya cordon. Yo wana ba jetoloko. Na yebaki kaka elongi no na libumu no telemisi yango kasi oza na bana 4 na libumu. Plus ya lichombe moko. Na age no penya yo tata mukolo yo na age no ko sali kambozo salana. Soko okende no kende na oti. Soko mona ki kepa ya Belleville okangamaki na age na bino na yo Alain na Gabriel na omususu ya mabele minene o. Fallait normalement basila na ba Belleville nde baza na sima na bino. Il fallait normalement basila nde na ba Belleville wana nde baza na sima na bino. Alelo benginga te ya soki mwa film eleki benganga. Bino nyonso bokenda kolia mpungu pa mama Olivit. Ziana zungisela no bina na rafraîchir bino mémoire. Na rafraîchir bino mémoire plutôt. Bino nyonso bando kendo lia mpungu pa mama Olivit. Abando pesa bino ba mipiko. Mwana muninga tala tabinga nazaki moteki kwanga. Nazaki makolo poussière, makolo soso, te makolo soso nde mama abino. Nazaki makolo poussière, nga mama kipesi. Tika na motel mi Samuel loko be moi 2 3 4 personnes. Asala restaurant. Yo kasi mbongo Belleville sali restaurant Belleville wana. Eza mbongo ya théâtre te e monsieur eza mbongo ya mama Olive. Apesa bino nyonso wana ti. Ozwaki mama Olive botie na kati ya kaleson. Mama Olive Lembe, merci beaucoup na kosunga monto na biso, ndeko na biso mama na biso Okapi. Apa Belleville na théâtre, nani lisu chaîne mususu. Donc bondi maboza des rivales na makolo soso. Mais biso nde to lekela bino. Biso to lekela bino. Bino bwana 238 abonnés. Biso to na 331K, 1000K. Maman Olive apesa bino bambongo bino nyonso bato a théâtre. Mais Belleville asali abe mwana mokongo te. Na boule loko moko boye. Na boule loko pa na sala restaurant. Na mbongo ya Maman Olive. Yo kasi na mbongo ya théâtre bando sala sali restaurant sali susu na ba voyage. Est-ce que déjà non, pas encore. Non, pas encore. Mbongo ya théâtre sala ngo restaurant afutaka lisu bato. Ana 2 chaînes. Soka okenda ke na malembe ba jeto te biso basi nde bato tozaka na makambo wana ba jeto yele na voyage te banana zalano ibutu tango ezonga kuna ibutu a jouer combien de films ibutu pa zaki kwenda vutuka omoni soro ibutu totala ka Jimmy mwana lemba yende mutabimisa kombo ya famille bota bravo Jimmy tango alongwaki afantaki no nye alobaki te aleka émission moko epa ya Vincent Tulis alobabi te mama za mama nanga eza makambo mosusu soki mama pesi punition il faut zala na punition tango punition ya Jimmy mwana lembe esilaki omoi teke aye kozonga toyambi ye eske alobaki biloba afandaki nye parce que azaki na punition ezaka lokwa ndeko na biso tokufa awa azaki pe na punition. Mais des films auto ça na sima na Belleville Kande na ba film nyonso eza réalisateur eza nani eza ndeko na biso pe à son âme papa Richard Mokoko na Candista po bino botala ka Belleville
bino boya kaka botali Belleville boye otala ngama kwa kala lobi nini afingi nani ya finga kaka tango ba mura ba esi ba mida ba misi lolo ba blondine ba nani soki omokoko soki bulokoko odorkasi tango o aza munene aza longi munene on dirait tableau de beauté oyo ya bato akala MK soki MK tango misi lolo mabele minene atiaka na caméra azoloba azofinga bofingaka Belleville tongo midi pourquoi donc à partir lelo komba Belleville fiche de paye ya bino bakuluna botia nde filme na terre botia date po showbiz esimbi déjà showbiz esimbi déjà bon awa toloba esoni eza na lata ya bino maneti yango ya mbanda donc voilà bino napesa bino no somo oyo penya ya mbandaka penya ya vrai quoi yo tango papa Richard Mukoko akufi awa papa Richard akufi so ape asona babandi koloba leme donc moins de 5 minutes Gabriel Maïri popo ya Bethesda oyo Gabriel ozana problème na santé makasi keneno ko se faire soigner vous comprenez Gabriel va te faire soigner parce que otika na mikolo muke Gabriel Lui qui vient à... otika na mikolo muke Gabi Richard Mukoko akufi me azo soigner azalaki na punition lokola mama apesaka bana nyonso na ndako to tata so oza na punition mama kopesa punition Jimmy mwana lemba exemple typique azoki punition afandaki ne so ba 1 mois so ba 2 mois so ba une année na ebité atika koloba te bato Jimmy alongwe yaka okome pa bakuluna abakuluna ti Jimmy aloba aleka émission moko epa ya Vincent aloba mabe ya Belleville lelo Jimmy mwana lemba ye wana za na bisoti tango no lata maneti boye ineti de soleil babike na kati ya ndako bona butu kutu kokenda ba fete na bino bocheba maneti na d'accord donc non je parle pas avec des amis allez ma bana so lingo kende na yo ba jeton de na mwana moke lokola Belleville il faut zapper reconnaissant sois reconnaissant mabana tango mwasi no akufaki pe asona mama bato okabolaki matanga na deux parties pourquoi parce que bandeko na ye bandaki ko accuser yo ke yondo bomeli bango ndeko parce que ozwaka mwasi ya poto yango na musika te awa na Canada soki bosakai nanga na yo tia nini na epi mwasi wana mobali alobaki o signer divorce te le kawan mobali aboni ko signer mokoloto libala ezakaka mais allez ba message ya mwana mwasi oyo ya mama oyo ya bana 4 ebanda kokoma olingi te mwasi asimba telefone obanda kofinga mwasi noso koma eloko akala no keno wapi oso pola déjà bo imaginer tant moninga aza malade le quoi tato aza malade na bando publicité ba makamo ko bo c'est ce qui l'a poussé la dame à question le loza na biso na bo moité Brigitte Mandolo soko yeli susu ngana obimisa photo ya mwana mwasi. Vous comprenez? Ezaki na deka. Matanga ale. Alors bokanga ba masoko na bino bokanga ba makolo na bino to misapi na bino botiango na likola maya pio. Soit bokende kotia ba commentaire kuna. Ah eza famille libota. Belle vie ou rien. To ke tala film na biso famille libota bokota bo sopela ngai ba commentaire. Bo s'abonner lisusu pour na fungola deuxième chaîne na ngai ezalaka déjà. Mais ana baki na koma na dika pour na bino ba famille libota. Pour na belle vie na kozokisa moto. Ale yo mto boma mwasi na yo. Azaki na ina maladi wana oui. Mais eloko epusa ye. O finga ka ye akango na ba message wana ba yo sanga isoni so pola no déjà bandakala. Mais belle vie afuta ki ata quelque chose. Akenda kotala mama wana tina ndako. Ando bando benge mama. Apesa imbongo jusqu'à la fin. Moi c'est bela banda kala yo bando yebisa belle vie to bando yebisa bato théâtre te pour ba aider parce que ozaki sûr que ya Canada tala li bomondire mutameli ngulu soko tiki ko sela biso ba jeto te
Gabriel, yo kutu na oloba no mingi te po yo sozo mafinga na ndenge nyonso. Yo moko lobaka. Tu comprends? Oboma Diana, yo moko ye kolobo tatoli. Oli nani Teresia aboma Suzy bino moko bo tatola. Donc veut dire que bito pe tona bino pesa. To koseka bino. Kisimbi de Panama. Où est mon boîte de poubelle qui était ici? Je sais pas. Moi, je l'ai approché ici pour jeter mes affaires. Mais il est là. Ils l'ont renvoyé en arrière. Hein? Mais non. Je vais pas toucher ça. Tu vois? C'est bon comme ça. Parfait. Donc voilà. So boana biloko koloba teko. Biloko ya komate na page nanga, na chaîne nanga, mutaya ko komate. Ah oui, ça bato belle vie kandi. Ah oui, ça famille libota. Comprendre? Ah oui, ça famille libota nde tozo koma. Ah oui, ça famille libota. Oza na posa ko komate. Allez, moi si yo bomali ya ki moi si na yo wana. Aza awa na Canada na Montréal. Yo kanisa ki banda ko yiso ke na divorcer na moi si na ngana ko sala bona ko sala be na mobali na nga plutôt na yo balo na kisasa. Mobali na ye aboyi ko signer mo koloto. Bana 4. Mafingo bando finga moi sino azaki maladi na mbet maladi wane bonga ata maladi tato azana ngobo e bonga moto surtout mobali to mwasi il faut zala na ye obanda atati na suka mais yo ale makambo sala ki yango wana te ngabi bien mwasi na o wana aza awa est-ce que losola kanya lisusu mobali ya mwasi na ndi mutabenga ngai abenga ngai a pleine matanga ngabi na oloba mais lokwa zaki na za famille libota na passe na motema, je pouvais pas. Vous comprenez? Na ko sala ngoti. Na sala pe ngoti. Na tika. Alors yo Brigitte Manolo, joa conseil na yo wana ozana bano ozana Berlin na Allemagne. Joa conseil na yo wana mama joa ngo tiango na njungu, joa ngolo ya mobesu, tia pilipili, tia vinaigre, tia efonge, tia citron, lamba bana balia. Abon attendez sali. Oye na ye. Bofindi belvi na tongo lobaki na mona te na kwa kofinga bilo pendant 9 mois. Vous comprenez? Merci. La lumière est ouverte. Quelle lumière ça? Ça, je sais, c'est ouvert. Oui, oui, c'est ouvert. En arrière de moi, là. Oui, oui. La machine? Oui. La demande. Oui, oui. C'est ouvert. Fakasi atosanga na biso nyonso na ya ye tofandi tolobi lisolo soki mwasi akufi première jour balelaka esika wana deuxième jour nde bolukeli ata flat amemenaka po ani po emutana makoki epo yaka amema ya ta amema ya nenter akende nter bokuna nde eza mie place po yasola komengo epaka ameme nenter kauka eza esika te kauka na makalekesa enenini nzamba ya mabiso mboka ye Brigitte Manolo. Oyoki. Oyoki. Ils ont pas fait des prises de sang ce matin? Non, pas encore. Non. Parce que la personne était venue, mais sauf que Carlos il dormait. Ils sont sortis, ils ont dit que non, il va passer après. Il n'y a pas de garrot ici, là. Parce que quand il laisse ça, il laisse sous les lits, là, à côté de la petite sonnette. Et là, je suis pas capable d'enlever le bouchon, c'est trop dur. D'accord. Alain. Matango no azaka mbutu tekutaka na matanga keba so kende malembe wa mobali na katikati ya makolo nozali ngundu na katikati ya makolo kende malembe oya kosala jete ponga kutu nayokana na ngati bokuna nde eza mie place po yasola komengo epaka bebe nenter kauka eza esika te kauka na makalekesa ine nini nzamba ya mabiso mboka ye